Villa Lelo, Turusolangona, Daïla, mais en réalité, on a déjà la Kinshasa, c'est-à-dire Kinshasa est presque en ébullition pour la journée de l'indépendance du pays, les jeudis 30 juin 2022. Il y a un grand événement à Wanaville Kinshasa, c'est le concert de réconciliation du clan Wenge. Dans le clan Wenge, Ndengeboyebi, les jeudis 30 juin, Nasta de Martyr, concert, il y a Kafu Kafu, pour Narola qui ça peuple congolais qui est unité Ezali. Ce qui est bien dans le concert Oyo Ezali qui est producteur, Amadou Djabi, Mansa Musique RDC et les artistes musiciens Nyosoana, Jibem Piana, Werason, Didier Marcela, Lemakaba, Blaise Boul, Adolphe Dominguez, Manda Chante, Emelia, Passer Kousangile, Titina Kaloudje, les autres. Balobi, grande partie à Mbongo et Rokenena, effort de guerre. Na niveau ya este esika basoda na biso bazako bunda yonde ko nangai ovandi na ndaku ozoloba ke concert wana beta mate bande na biso na este bana pasi awande ni toko sepela. Nous disons non. Pour que na este kuna mwa kimie kota, pour que na este kuna basoda babunda na bopikili kinyoso, il faut de moyens, il faut de vivre. Alors ba moyen na ko vivre ngo mutu na mutu azo participer na effort de guerre. Ba artiste et musicien ya clan Wenge na ba producteur na bango, ba bilobi ki concert to beta le 30 juin, to reçoit une grande partie en Mbongo pour na routine de la basoda ya FARDC au bazan effort de guerre, pour na repesa pe basi na bango. Oyo batikali awana Kisasa pona kopesa ba orphelin pona kopesa pe basi ya ba musicien oyo bakufa bakosala lisusu nini soki bongote mbongo bango bazwaka soki babeti musique soka sali nzembo abeti concert mbongo akozwa yango ole sa famille na ye yango akokabela bandeko na ye. Mais pour l'instant comme na niveau ya este kuda makele les ali bitumba ezali ils ont résolu bazaki na projet na bango maintenant tu dis kama one ye ya bitumba ya agression. Babi Lobike, non, qu'est-ce que nous pouvons faire en tant qu'artistes et musiciens? Il faut tomber ta concert, mbongo tokozawana, tokotinda, d'un niveau ya Esther, pour na sauver, pour na robiki sa, pour sa force, na basoda na biso ya FARDC, bazako bunda côté wana. Donc, nous vous confirmons que le jeudi 30 juin 2022, il y a bel et bien concert du clan Wenge na stade de Martyr 10h porte fungwami bo banda kokota bo somba ba bien na bino bien avant bo yebi esika ezali ya ko somba bo kende so futi bien na yo 5000 francs côté na stade et alors la yope ozo soutenir ba FARDC au bazana front. Donc soki to lingi ba soda na biso bazo bunda na este to gagner bitumba ndenge za na poto gagner ngo déjà. Boya le 30 juin na stade de Martyr, boya kokota concert ya réconciliation ya clan Wenge pour 5000 na yo foot comme billet, bakolonga ata 2000 et qui na est, bakolonga ata 1500 et qui na guerre na est. Donc nous avons tout intérêt ya soutenir concert wana comme nous le soutenons le jeudi 30 juin 2022 na stade de Martyr à partir de 10h ba porte fungwami bokende komona toutes vos stars. Il y a clan Wenge, Namakasi, à monsieur Amadou Djabi, les grands producteurs africains, également Mansa, musique RDC, au batieba musicien dans la condition à bien, Oyo Jouana na stade public et Koya dans la condition à bien, pour na kobeta musique, et puis Kozambongo, Kokende Nango, Kopesa, Bandero na biso ya FARDC, na ba famille na bango, basi na bango, na bana na bango, morale à la bien, pour na to gagner guerre, il y a agression wana. Donc, plus que quelques jours, concert Robeta Mam, de Vénébé Zébélé, carnaval moko motorisé à Makasi, et ko salema déjà, pour na ko permettre, na bateau yo bazamwa qui dit ba, pour na ko convaincre, ba sceptique, le 30 juin, Bazala, na stade de Martyr. Caravane, Boromona, ba musicien, Boromona, bate belé, barotambola qui sasa mobimba, justement pour vous rappeler que le jeudi 30 juin, Boya, na stade de Martyr, yaka ko futa bien na yo futi, moi 1000, 2000 francs et kolongwa. Ce qui ba sangisi ya ngonyoso, et ko sa la somme ya bien, pour ba remettre na FARDC, oyo bazaro bunda. Awa na Kinshasa, tozobina, na babar, tozokota, ba boîte, ba fête ezako salama. Mais pourquoi ceux qui musique linge beta Wenge linga beta Wenge d'ensemble bolo ba oto ana passe na est pendant que vous buvez ici bozo sala ba fête si bozo sa marambebele mele mais bonibo bimisa mutema mabe pour na bana ya Wenge. Donc concert est là bel et bien confirmé le jeudi 30 juin 2022 na stade des Martyrs. Merci beaucoup. Kupar bola pona ba image ya illustration ndenge ba moni bana ya clan Wenge ba mona bango a live les 30 juin
na stade de Martyr. Voilà. Daïla Mwanamboka, bonne. Bien Laurent Fabrice, et on a profité encore de ça, mot de na mali comme moment nyosu, na zola na bana niveau ya canal qui émission na weta na vraiment partout le matin, la vie comme moment nyosu avancé na tango, à zola na qui matin. À part ça, na zana moi mbela mo na bina beta et pas ba ndeko na biso, ba doit qui pouvoir à peuple, ba limiter que liberté à peuple ça la ligne ça la marche. Ça doit partager moi ba douleur avec le bonheur et la nous qui fou là, ou azala qui menacé, enleva qui est ba qui ne place moko ba betine de kodanu qui fou là et ba tiki e bongo pe ba promettre de kodanu qui fou là que tokobo mayo kodanu asalineni. Le problème est que moko ndeko na ngai au moins na mboka na biso o bango balobaka état de droit ezalaka pa na biso ba daile bango balingite ke biso ba yi kongomani moto peuple apesi ndingisa daile l'homme du peuple eleka na etando pona kolobela ngai alors bango balingite biso to yaka na ba etando na bino to lobaka ba vérité soki tokomi koloba ba vérité o osalaki outrage o boye no bandeko na nga fo batika eloko wana toza na pays moko to lobaka démocratie quand même il faut to lingato vivre la démocratie en mais ezalate que ko banda ko menacer biso et ko promettre biso que to roboma bino to sali bangoni po to zolo ba vérité po ndeko danu ke fula lobaka ba vérité yango na pona ko zwa ndeko danu ko monisa e passe ya bongo moto yo azana bana na bozuiye bo betiye bo botoliye ba téléphone na or eza eloko moko to ko jamais ko mais ce banani basala makabuana ezali ba je ne sais comment dire ba criminel ezali je ne sais pas pouvoir illégitime balingi teke toyebisa bango ke ndenge boza bango boganyaki maponami te balingi teke toyebisa bango pouvoir na bino boza nango eutaki pa peuple congolais te siko tangu biso tozoyebisa bango ba vérité bongo okomona ke osilisi mission bimi boye batindelo batu moko boye bakomi omenacé. Très bien. Alors Daïla nenga yo la réaction moko na image na hotel kotia ya mona classe olandi yango très bien ndenga poser question à maître naye et puis nenga bandi kolela tout ça la fille a quand même raison hein. Bon, normalement, moi, n'a raison, Tolobaka, Mboka Nabiso, tout ça, le plus riche. Oui, Tolobaka, oui, normalement, tout ça riche, yango nazoe ça, moi, n'a atika kolela. Atangi sa pinzoliote. Le problème est que le pays le plus riche, mais ban Nabiso, bazotanga na ba condition, moko ya mabe, baba, eza bien, hein? Moi écoute Romela ezate na mboka na biso tokomo vivre makamoko ya mabe parce que Laurent Fabrice toza na bato yo bazo sala pas volonté à peuple bato balingi kongomani te ceux qui tozalaki na moto yo o ya lingi kongomani moto ya yebike ngai ndeko Daïla l'homme du peuple ndenge na vandi boye na za député wapi moto atindanga place wana eza population congolaise peuple congolais nde moto atindanga place wana alors nakoki ko travailler pour na peuple il faut na porter amour wana faut na za na amour wana pour na peuple yango na biso tata mokonzi le président élu Martin Fayulu atali sakabiso eloko alobi bana na ngai parmi ba 13 valeurs au bozana ngona kati ya famille politique na biso eza na valeur à liboso faut ko utiliser ka eza nini bolingo eza amour pourtant eza amour oui c'est-à-dire que heureusement à peine facilité ya ko travailler pour na Congo na biso sala nini et kende liboso yango na biso mona na ngai alelate kala mingi te bandeko baza légitimité bazo kende na bango parce que déjà to comme déjà na fait mandat na bango déjà bazo kende. Alors Daïla l'homme du peuple mikolo ba réalité to mona na Kinshasa mingi ezalai ba tenu bilambo ya Pentagone baza kolata pour na soutenir ba FARDC na front mais décision swami Moutarola tesoué la mawanate pour la confusion, batumsu baza animé des mauvaises foi, ils peuvent en profiter. Nabilamba na pour na osala ba crime na marambe. Avis na yo eza boni pour la réalité wana siko na ville à Kinshasa. Bon, je pense que Tata Mokonzi a écolo le président élu Martin Fayulu les. Tata Mokonzi écolo na ndenge nini Tata Mokonzi écolo moto peuple atinda ki moto peuple a pesa ki pouvoir. Ezande Martin Fayulu. Selon toi. Oui, c'est très bien. Selon peuple
congolais, état que l'homme du peuple. Tata Mokonzi a Salaki Mbela les 3G. Yango nazo kende tel Laurent Fabrice. A Salaki Mbela a lobby que ba peuple congolais tous à la liboke, tous se soutenir et tous à la cima, y a ba FRDC na biso, tous à la cima na bango, tous soutenir bango pour que tout longa bitumba le 3 juin biso tous à la qui Libanda, et le 3 mai pardon, tous à la qui Libanda avec ba FRDC na biso tous soutenir ki bango. Je pense que eloko wana oyo bandeko na biso ba uti koloba na ke bola tabanini te, au moni mboka na biso eza na guerre ndeko Laurent Fabrice. Hein? Bon, tu es battu ceux qui guerre, bazo ko agresser biso, to bengango nini état d'urgence tu es battu état de siège à la ressuscité, état de siège à la ressuscité, état de siège à la raté, état de guerre, tu es ba position te o biso tokoki kolobela. Yangwana il faut yi kongomana sa nini alongwa na distraction ongana lobaka kongomani lamuka ozali susu kongomani te o kondo en change seke dia lobaki ke non kongomani ozana pona rolala pongia ba bébé to la pongia ba bébé te soki to lali pongia ba bébé yangwana si seke dazo kende ko signer ba accord o biso bana ko répondre on a une question ya ba tenue yangwana lobi te question ba tenue question ba tenue ya nazo kende Laurent Fabrice question ba tenue ton ngana lati comment to lati ba tenue na biso nde to lataki na marche to uti ko sala wana président Martin Fayulu eza pona ko soutenir ba FRDC na biso eza te ke gouvernement na biso elobake non to interdiction ya bilamba oui bola takango lisusu te ni te eza nango pona ba confusion eza teni te ke o tenir ba ya ba soldat na biso te eza ba Pentagone o to lataka wana osombi na wenze olati ozolakisa ke ba soldat na biso ke tozana sima na bino et toza ko encourager bango bokende liboso bobunda toujours bitumba tandis que monsieur Félix Tshisekedi a ignoré kabino mais biso to otinda bino bokende liboso tandis que bozala kana salaire a malonga te tandis que bozwa ka prime ya $20 muto azana franc azobunda bitumba mais azozwa prime ya $20 yango nazo yebisa congolais to longwa na distraction ndeti ba distraction ba conseil ba concert wana ekobeta ma les 30 juin tika marambo la tout le temps ma concert le ba marambo ndeko nanga Laurent Fabrice moment toza eza moment moko photo conscientiser peuple congolais eza moment moko il faut to conscientiser peuple congolais eza moment moko te ke tokoki ko lekisango kaka pona ba blague ba je moko boye masanga onini boye non eza moment moko boye bana nyonso Congo photo za la même morale. OK. Merci beaucoup. Likamba batenu oboyi ko répondre problème ezate mais ozomona boni ndenge tuza okina mboka na biso batu baza concentré pona guerre ezana est batu ndenge ba s'approprier nango oyo kala data batu mususu ezala te. Bon, ndeti natongo lelo kuna kaka na Ruchuru affrontement uti ko salama entre ba M23 na biso na ba FRDC na biso alors ya ba peuple congolais mususu ba salinini ba kimi mususu ba ke na province ya comment ba ke na localité ba mabelo ya Ruchuru mususu ba kati na Ruchuru mususu ba ke na Kalangera alors comment ils ont ça la biso vraiment pas siming tandis que comme on a que mabele mboka na biso nzamba pambola biso mais ba voisin na biso balingi bakota po basala nini bazwa biso moi etara mabele mais yango to lobaka eloko moko Congo na biso ekotikala jamais ko kabwana Congo na biso ekotikala jamais c'est-à-dire ekotikala jamais ko za la balkaniser. Ça c'est un bon message. Oui, Congo na biso ekotikala jamais ko za la balkaniser yango na biso bana Congo nyonso photo simbana et na lingina ibisa yi Congomani ke problème toza nango eza problème était entre comment Rwandais peuple état qui peuple oui état que individu biso ba peuple bisoté bandeko oyo tozomona ke bozo simba ba macheti ozui Rwandais boma non eza vraiment ma bebotika vraiment eloko wana ba Rwandais baza ba frère na biso ba ya kotanga wa biso ba ya batangia wa ba Rwandais belé batangia wa alors problème eza ba autorité na bango problème toza nango ba dirigeant problème toza nango nde ba dirigeant na bango ozola na biso toza na bango na problème moko te. Très bien, merci beaucoup Daïlin, l'homme du peuple.
Toromina Souka intervention na yo, un message important pour la FARDC. Oui, message ezaka moko ke la population quinoise. Oui, message ezaka moko ke to longwa na distraction, to zalaka toujours na sima FARDC na biso. To soutenir bango to yebi ke ba soldat wana bazana salaire moko te bazana salaire malonga te batata bazotangisa bana ebele bana na bango batanga na bekole yo ya banini ya baba comment bekole ba nzete bekole moko ya bien te tandis que député azozwa salaire ya $10,000 député azozwa salaire à $10,000 député basombelie nini palisadi mais soldat moto yo oya yo kimbela monike non balingi bazwa tiers ya mabela mboka na ngai ye wana bu ake rapide ake bunda bitumba yango nga nazo senga na ba autorité mboka na biso il faut que bosa la système moko comment ko revoir eloko moko ke ko longo ko diminuer salaire ya ba député ko diminuer salaire ya ba député et ko diminuer salaire ya ba ministre et salaire ya monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo azwango a partager azwana part moko ya salaire na ye apesa pe ba officiel nyonso ba diminuer ba salaire na ba diminuer ba salaire na bango pombongo kende na effort pour na RD ba FARDC na biso parce que baza vraiment na salaire moko malonga te prime pe vraiment eza vraiment ya malonga te vraiment mais je sais que bitumba oyo tolongango tolongango Congo kotikalaka jamais kokabwana mwana mboka Laurent Fabrice. Merci beaucoup Daïlin, l'homme du peuple. Na sepelika na suka po kiti po mataki likolo. Non, omoni problème non Laurent Fabrice tolingi de distraction te na kati mboka na biso. Tolingi te ke peuple congolais a se dit azala na comment ba distraire tolingi wana te lobby to mo ba yele biso omona ba distraction zo sala ba ina linu ya Lumumba. Yango nga nazo tuna bango l'homme du peuple nazo tuna bango. Qu'est-ce qui prouve que wana linu Lumumba? Est-ce que na mboka na biso moto azalaka na linu or ezaka ka Lumumba? Ndeko na ngai. Na mboka na biso moto azalaka na linu or ezaka Lumumba. Yango to lingi ba distraction na te. Faut que la concentrer ne loko moko pour que to longa bitumba o ezana est mboka na biso. Merci beaucoup Daïlin, l'homme du peuple. Merci d'avoir épongé cette rubrique réalité quinoise. J'ai toujours dit réalité quinoise c'est aussi les provinces, c'est Matadi, c'est Bunangana, c'est Goma, c'est Bukavu, donc les différentes villes du pays, différentes provinces, c'est dans cette rubrique réalité quinoise. Merci donc Daïlin d'avoir épongé de ta manière cette rubrique réalité quinoise. Alors, nous allons conclure avec la dernière rubrique qui s'appelle Mathieu Takizala, il est entrepreneur. Nous allons essayer de parler aussi de cette manière-là. J'espère que vous allez vraiment aimer. Couparbola.